L'autre kosimba penza Ephésiens chapitre 6 verset 14 à 17. Nde tokotanga liloba na Nzambe na verset 10 na Ephésiens chapitre 6 elobi na suka bomi kembisa kati na nkolo mpe na makasi na nguya na ye bolata molato mobimba na etumba na Nzambe ete boyeba kotelema liboso na mayele na oyo mabe. Nzambi tozali kobunana na musuni mpe na makila te, kansi na bisika na lokumu mpe na nguya mpe na mikonzi na mikili oyo na molili mpe na milimo mabe kati na likolo. Mpona oyo bokamata lolato mobimba na etumba na Nzambe ete boyeba kotelema na mokolo na mabe mpe nsima na kosala yonso botelema na na nsima yonso na yonso kotelema. Toyoki wana ezalaki interdiction bapesaki biso ete tozali na etumba spirituel. Etumba na biso ezali etumba na musuni mpe na makila te. Ezali etumba ete chaque mondimi soko yambi Yesu nkolo mpe mobikisi na yo mpe okomi kotosa Nzambe mpe kosalela Nzambe mpe kobuka bamir na Satana mpe komemisa bantu epai na Yesu okozala na etumba. Etumba ekoyila yo. Me soko oza mondimi nano te, oza na etumba te. Po kolo bomoi na yo eza Satana. Pe ntango azotindika yo ozosala kaka oyo ye alingi, donc ye akobunisa yo te. Me soko oza mondimi ozali na guerre. Oza na guerre spirituelle. Yango wana Bible ekebisi biso makasi ete tozali na etumba na banguya na mabe na kati na mipepe oyo yo na ngai na makasi na biso tokokokango ata moke te. Bongo ngai na tuni yo lelo oza na ngamu nini? Oza wapi? Oza na ngamu na Satana po tozali bobele na deux forces. Ngamu na Satana pe ngamu na Nzambe. Ngai nalingi nazala ngamu na Nzambe. Nani alingi azala ngamu na Nzambe, ngamu na Yesu atelemisa mosapi na ye? Ngai nalingi kozala ngamu wana. Nalingi kozala ngamu mosusu wana te. Pona yoli. Yango wana na monkana na biso lelo tobani na verset yango wana tomituna eske olobaka oza mondimi na dora to mondimi na ngwanzo. Lelo tozana bandimi mingi na lokuta ba hypocrite Yesu na monoko na asambelaka na yembaka na choral nga naza membre l'église baptiste sangu na bomoi. Mais eske bizali na yo ezali komonisa ete obiki solo? Eske ozali kotambola na victoire na elonga na mutino Nzambe alingi? Tango Satana azobwakela yo bambanji ba flesh na moto lukuta moyibi lulendo kofinga bilulela hypocrisie tribalisme azobwakela yo bambanji wana bambongo soko zwi mbongo kokuma na esengo soko zwi bokonzi okozala malamu. Eske bambanji yango ezali kozukisa yo to olati elato na etumba mobimba ete okweya na yango te? Ezali etumba spirituel. Na ntango ntoma Paul azali kokoma oyo aza na boloko. Aza na boloko mpona alingaki kotosa volonté na Nzambe. Alobi ngai na kotosa Nzambe. Pe Nzambe yo tini ngai lokola missionnaire motei na ba gentil.
Bajif aye epai na bantu na ye, me bantu na ye bayambi ye te kanti epai na baoyo bayambi ye asili kopesa bango bokonzi kozala bana nzambe na baoyo bandimile ye. Amen. Wana ezali Jean chapitre 1 verset 12. Bongo Thomas Paul nzambe alobaki yo kokende epai na bagentil. Me yo kosuka bobele na bagentil te okokenda na baoyo bazali kokonza monde mobimba na ntango yango ezalaki baromain. Okokende epai na baromain mpe sango malamu ekotatolama na monoko na yo direct sika bakonzi na Rome bazali yo nde moto okomelisa sango malamu. Mystère oyo ebomamaki okomema yango okopiblie yango na kati na bolok na kokangama na yo mpe okokufa mpona nkombo na ngai. Est-ce que oyibi badisiple nyonso bakufaki ndenge nini? Tala kozala mbango te kokoma mondimi. Kozala mbango te na Nigeria bazali koboma bandimi chaque jour mpona nkombo na Yesu. Bayini bango balingi bango te. Na Escongo toyoki combien de fois bandimi bazali koboma bango. Tala kozala mondimi eza facilité. Etumba ekozala makasi. Famille na yo bakoki koyina yo. Bakamarade na yo na kala ozolanda bango te bakoyina yo. Etumba ekozala makasi. Me awa ekumisi biso ete bolata elato mobimba. Nalingi papa diacre atangela biso nano verset oyo nde awa epesi biso makambo 6 important ete tolata pe tokoya na ndeko na biso akolata yango na miso na biso. Me awa ezokebisa biso biloko nini tokoki kolongola, biloko nini tokoki kolata. Ndeko akotanga na français papa diacre 2 Corinthiens 2:11 na français toyoka etumango ezali nini. 2 Corinthiens 2:11. 2 Corinthiens 2:11. Enfin, afin de ne point laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Oh, Satan alongwana na biso la. Mwate na biso, boli bisangai. Me bozolanda théâtre moke degezoleka. Frère Joyce, na salisa yo en tant que pasteur na yo okokuka te. Toke na mulai te, okokuka Satana te. Soki nzambe azali kobunda etumba na Satana kino lelo na bisika na mulini na likolo yo na ngai tokolunga yete. Efuto lata lilato mobimba. Yangwana Frère Joyce na lingi kozungisela yo na liloba na nzambe na verset 14 elobi mpona oyo bokamata bolato mobimba na etumba na nzambe ezali etumba na yo te ezali nzambe nde akobunda mpona yo ete boyeba kotelema na mokolo na mabe mpe na nsima na kolata yonso na kotelema nana bongo telema na loketo lokangami na sembo mpona kolata loketo lokangami na sembo. Bolingisa mama Christine bolakisi ba video ete na ke koyiba jip na ye bofuna ngate mete natunaki ye mama ba jip na yo ezaka wapi papa natia ka place wana keno komona jip na ke kozwango bo eza elamba na biso na Afrique ata mobali ata mwasi alataka yango eza boye te me toyibi ete mikolo yango balataki pantalon te
bazalaki kolata pantalon te, basi te, mibali te, bazalaki kolata forme ba robe to ba jupe. Mais eloko liboso soda ntango Thomas Paul azo observe, azo tala ba soda po akangamaki na chaîne na soda. Soko alingi kokena petit besoin, azo kena na soda. Soko azongi kaka soda akangami na chaîne na ye, azo observe elato na soda. Nde alobi eloko liboso amonaki soda soko alamuki, azwi loketo, azwi ceinture, azwi mokaba, mpe atomboli elamba na ye ete ezala lisusu molai te, ete ekoma mwa mokuse. Papa, mokaba yango ekokota lelo te, nasalisa yo to yo moko kolata yango. Okay, hey, ozobanga ete ekweya yango wana soki ekweyi oza soda elamba yango ekweyi na nse odi nsoni kanga yango makasi ngai nakobela nano elamba yango totala soki esimbi bote na biso loketo yango oyo na katikati ezali kotala esimbaka mpe pantalon na biso oyo tokokoyoka nsoni te soko pantalon to jupe ekweyi. Amen. Ezali loketo, ezali mokaba na verite. Mokaba na verite ezali eloko liboso nzambe alobi na biso ete tolata. Soko tozali na verite te, Yesu azali nzela mpe solo mpe bomoi. Alobi muntu te akoya epai na tata soko na ngai te. Liloba na nzambe ezali verite. Nde esengeli tolata nano verite lokola mokaba na loketo na biso ete tokoka kozala na victoire spirituelle po tozali na etumba. Nde elobi loketo oyo verite oyo ezali nde liloba na nzambe, ezali nde liloba na nzambe mpe Yesu Kristo. Donc tolobaka verite, tozala ba hypocrite te, totia te ndamu na lokuta, ndamu na verite, to simba bobele verite. Satana aitilizaki verite na libandeli epai na Adam na Eva. Alobaki na Eva, eske nzambe alobi? Atiaki dutu na ye. Nzambe alobaki verite, mais Satana alobi lokuta. Po azali, Bible lobi, aza tata na lokuta. Mpe alingi ete tobukaka lokuta. Alobi okokufa te, nzambe alobaki okokufa. Okokufa spirituellement, okokufa mpe na physiquement. Mais alobi okokufa te. Nzambe alobaki makambo na kokuma mayele te, ye abakisi, alongoli abakisi. Okokufa te kansi okokuma mayele. Ndeko na biso jeune, frère Joyce, lata verite. Verite lata yango lokola mokaba kozala hypocrite te. Lata verite. Mais elobi bobele yango te, epusani moke elobi botelema na loketo lokangami na sembo, mpe kolata boyenge bene lokola ebolo makasi na ntolo. Ebolo makasi na ntolo. Tolingi kotanga verset moko mususu zelena tokotala yango ezali na Jean chapitre 8 verset 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Okozala liberté. Okozala na elonga te soko lati verité te. Mais lata lisusu oyo to bazali ko benga antibal to veste to bianga kango ebolo. Ebolo ezali eloko oyo ezali ko protéger babisika vital. Sika mpomo ezali, sika motene ezali, ngai naza mobombi na banyama. Na bombi bango mutindo na mutindo, na munduki. Me na lukaka kobeta nyama kaka na sima na loboko na ye na liboso awa kaka sika motema ezali.
mpe nalingaka azala na mwa angle moke mpo ekota ebima ngambo wana etobola motema na ye me soki edwi motema te esala bampomo ete akima mosika te nalia ye. Satana mpe azoluka soki akolia nani, azovize babisika vital, bisika oyo ekozongisa yo na zero, azovize yango, abongisi yango bien. Toyeba ete azali na mayele mabe, esengeli tolata boyenge bene na Yesu Kristo, justice na Yesu Kristo. Nasepeli mingi ntango nasali mwa étude, tangele biso na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Yo na ngai tokuma justice na Nzambe. Tokuka kozwa verse oyo. Tokuka kolata justice na Nzambe. Bible elobi muntu moko na malamu azali te. Ata moko te. Yonso bapengwi. Muntu moko na malamu ezali te. Tango oyambi Yesu, Nzambe nkolo Yesu Kristo apesi yo justice na Yesu Kristo. Olati yango. Yo moko oza na justice te. Me elobi esengeli kolata yango. Esengeli yo na ngai tokamata yango. Bon, namonaki ntango nasali étude, namoni ba justice motino misato banto bakanisaka. Justice na liboso banto bakanisaka justice na ngai. Me Bible elobi moyenge bene azate ata moko te. Ezali wapi? Romains 3:10. Moyenge bene azate ata moko te. Biso toza na justice te. Biso tokolonga Satana te. Esengeli toyebete justice na Yesu epesami biso. Ye oyo ayebaki lisumu te andimaki kokuma masumu mpona biso, afuta nyongo na masumu na biso ete biso tokuma juste epai na Nzambe. Ete Nzambe ayamba biso. Ezali mpona makila na Yesu. Ezali mpona likabu na Yesu. Tomoni justice na Thomas Paul alobaki, tala sote na Philippe chapitre 3 verset 8. Philippe chapitre 3 verset 8. Bon souligner on a Bible na bino. Philippiens chapitre 3 verset 8 à 9. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Souligner verset au na Bible. Yo zana justice. Sala justice oyo Yesu apesi yo. Yo na ngai tozana justice. Simba verset wana peto suka na Philippe chapitre 2 verset 12. Philippe chapitre 2 verset 12. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travailler. Misala malamu ekopesa yo lubikote. Mais misala malamu ezali preuve, ezali fruit ete solo obiki Yesu avandi na kati na yo apetoli yo. Tambula na boyenge bene. Tambula na bopeto. Tambula na vi na bule. Na vi oyo na kosepelisa Nzambe. Loba no epai na lokuta na Satana. Eloba oui epai na justice na Nzambe. Tambula elongo na ye. Tala lisusu 1 Petelo chapitre 2 verset 11 à 12. 1 Pierre 1 Pierre 2 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre
et vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre avec l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Ba verset kitoko liloba na nzambe biso yonso tozo yokango. Tokene na 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Soulignons na Bible na yo. Verset 3 à 4. Deuxième nazoka te ba page na 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Bible la kisibiso exemple na soda. Elubi soda akokanga mate na makamu na mukili. Ba distraction, ba masanga, ba makaya, ba nini babar. Akolanda likamwana te po ayebi oyo akona kie kisoda. Mpe alingi kotosa ye. Amen. Bwana ezali mpe verset moko ngai na simbi mpona vi na ngai. Nazala distraite na biloko oyo ezali mpamba. Na pesa bomoi na ngai ete nasalela nasepelisa nkolo. Tosuka na verset moko lisusu na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 34. Fungula Bible neo. 1 Corinthiens 15, 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. Ndeko Joyce namoni olati biloko mibali na important na etumu na nzambe olataki nini liboso? Lataki mukapa nini ekolata kazaka na ngai. Okay. Kazaka yango eza lokola nini ezo represente? Ezali justice. Amen. Ete otambola na boyenge bene otambola na bosanto na ndenge Yesu atambulaki ya. Ezali boyo. Mais Bible lakisi biso eloko mosusu e lakisi biso awa ntango tokiti elobi ebolo makasi nde koselingwa na sapato na makolo lokola bantoma na sango na kimia. Papa lata lisusu oyo na misato nzambe alobi lata mukaba, lata veste, mais lata sapato oyo ekobatela makulu na yo tango ozokima lokola soda okokweya te okozoka na mabanga te na banzumbe te mais okokuka kozala soda malamu mpona Yesu Kristo. Merci. Ngana sepeli na basapato yango. Bo sepeli na ye kitoko. Tala sapato oyo ezali sapato na sango malamu. Esengeli oyeba sango malamu. Oyeba ko partager, oyeba ko vivre nsango malamu. Ko yeba ngompamba te o vivre nsango malamu pe otambola kati na sango malamu. Pe o partager sango malamu epai na banto. Tokotanga verset moko noki oyo etali sango malamu. Tokokende na Romains chapitre 5 verset 1. Romains chapitre 5 verset 1. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tozali na sango malamu na kimia. Toza na sango malamu te mususu ba religion mususu. Soko muntu aza asambelaka na bango te azali moyini na bango. Natambulaki visitation awo na kotanga yango te badiakre bayibi yango. Mutu moko abani kofinga ngai bana mutu na ngai tina se bino bantu na Yesu bino bantu abani kofinga ngai mabe natali eti afingi ngai na kei boyo to visiter bantu to zongi afingi ngai lisusu nalobi papa losamu na bino ngai na kolinga kokota yango te pona bino boza bantu na kopona bomoni ngai mpona mpusu mpembe nde bozali kolobela ngai kofinga ngai mpona mpusu mpe mpona Yesu mpe ngai naza na soni mpona Yesu te lingomba na bino ngai na kosepela kozala moko na yango te. Amen. Eske wana eza lingomba na bolingo?
kofinga ka bantu na public boyo mpona mpusu na bango mpona Yesu eza malamu te. Bongo ezali sango na malamu na kimia. Tala lisusu na chapitre 6 na Ephésiens, chapitre 6 na Ephésiens verset 19. Ephésiens Mwana mokelo kola bebe abotami lelo. Amen. Totelema soda bake kobundisa munguna banguna bazoya bazana ba flesh pe ba flesh mususu bati yango moto bazwaka nzete na mbaka songo boyibi mbaka bankoko na biso na bandako bazaki na petrol te bazalaki na mbaka ezali mai na nzete moko ata nzete na bukuku oto salaka babwati ezalaka na mai wana odi yango mpe oti yango moto ekopela nde bazalaki kopelisa yango na kati na bandako ngai mpe namona yango na interieur mingi baza na petrol te baza na mwinda te na LED me baza na mbaka bazali kopelisa yango bongo ba ennemi wana bakozwa ba flesh na suka batimbaka wana batelisi yango moto mpe babandi kobwaka yango lokola ngai namonaki na miso na ngai moko na bituma na mulele Pierre ba rebelle na mulele Pierre bazwaki ba flesh bakokuma na mboka moko boye bakotelema na lisobe boye na kati na matiti omweke babima mpona bamona bango bazwi ba flesh wana mpe babwaki te ekwei likolo na ndako na matiti mosika te mboka mobimba ezopela moto me bantu bazomona monguna te. Satana aza na ba flesh abongisi mpona kokweisa moko na moko mpe kokanisa te misapi misato ezotala nani Pasteur Daniel nakeba nalata lilato mobimba ndayebe te ba flesh Satana ayebi flesh oyo akokweisa yo me tolata lilato mobimba na etumba bongo oyo elobi ezali ebolo ezali protection oyo Nzambe apesi nguba na kondima soko na kondima te tokozala victoire te tobiki mpona kondima mpe esengeli totambola na kondima soko toza na kondima te tokokoka kozwa elonga na Satana ata mbala moko te nde yango tokolonga mayele na mabe na Satana. Totala 1 Jean chapitre 5 verset 10. 1 Jean chapitre 5 verset 10. 1 Jean 5, 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait mentir, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Soko yo yaminano Yesu te oza mentir. Ozola na mpe tata na mentir, tata na lokuta. Mais soko yebi Yesu, o yebi nani abiangi yo na kati na itumba oyo, mpe obiki mpona kondima, mpe okotambula mpona kondima. Nalingi to sote na Proverbe chapitre 30 verset 5 mpona tozo batela ntango. Proverbe 30 verset 5. Proverbe 35. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen. Totangi lisusu kaka mwa tozwa Nzembo 18:30. Nzembo 18:30 mpona ntango tokena mwa mbango mpona nguba oyo to bouclier oyo po basoda bazalaki tango bazali kokenda bazobwaka ba flesh wana bakozwa yango boye bati mpe babomani na nsima yango moninga ati oyo na ye awa ekomi lokola barrage ata babwaki ndenge nini ekozwa bango te tango babwaki ale bapusani wana babwaki lisusu bapusani wana kino bakomi na katikati bazwi eloko oyo tokomona bazwi mbeli bazwi mopanga mpona kobunda loboko na loboko mpona kobuma ennemi nde tanga la biso lisusu papa mpona
Psaume 18, 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Amen. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Amen. Tanga lisusu 1 Jean chapitre 5 verset 4. Jean chapitre 5, verset 4. Jean chapitre 5, verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Ok, toyebi kuna ete elonga ezalaki mpona oyo akotaki na kondimande abikaki. Mais tokoki kotala lisusu na 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Satana azali kotambula lokola kosi kunguluma kotala soko akolia nani. Keba, senzela, lata, elatu na etumba na Satana. Tala lisusu Bible la kisibi sur la verset 17 eloko mususu jeune biso esengeli alata, alati mokaba, alati veste, azui sapato na sango malamu na kimia, azui lisusu nguba oyo ezali bouclier mpona kobate ba flèche na moto na Satana oyo alingi koboma ye kozokisa ye. Mais Bible elobi na verset 17 elobi bokamata ekoti na kobika, ekoti na kobika, bosolini yango na Bible na bino ekoti bo toyibi oyo boseka nano oyo eza ekote barome boza nango te mais ezalaki na mabende. Frère Joyce okomi bien awa mpona flèche na papa Jérémie ekota yo lisusu na ndimi ekozuka yo te ekobetaka na to eleki ekozwa yo te. Nde oyo ezali liboso zala sur na vie éternelle nzambe apesi eloko moko Satana asalaka ntango akweyisi biso na masumu apesi biso culpabilité. Yo mpe oza mwana nzambe te ata kokende kosambela na eglise yango lisusu te oza muntu na nga lokota oyambaki yesu basamaki otatola lokota zongela kaka ngai landa bakulunu wana landa makambo na mbongo wana landa mwasi wana landa makambo na mabe wana. Satana alingi tozala na culpabilité, alingi te tondima ete nzambe apesi biso lobiko lobiko wana ezali mpona seko. Amen. Yango wana esengeli tolata totanga nano noki 1 Jean chapitre 5 verset 13 elobi na lingala makomami oyo ekomami ete boyeba ete bozali na bomoi na seko bino ba oyo boyambi Yesu Kristo. Amen. Nzambe apesi biso doute te mais apesi biso ete toyeba sali na biso. Amen. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Ata Jean 3, 36. Oyo azana mwana azana bomoi. Mais oyo azangi mwana nzambe azana bomoi te kanti kele na nzambe ezali komele pa na ye. Liboso zala sir na sali na yo sokote okolonga Satana te. Yebe te nzambe a promettre yo sali. Na Ephésiens chapitre 1 verset 11 à 13. Alobi tango yambi yeso apesi yo molimo mosanto kovanda kati na yo lokola garantie na sali wana. Amen. Ezali likabo na mpamba. Me oju yango yeba liloba nzambe.
tondisa cerveau na yo na liloba na Nzambe. Kokotisa biloko na mabe na cerveau na yo te. Soko makanisi na mabe ebandi awa, ekoti na nzela na miso, ekoti na nzela na matoi, ekoti awa na mutu, ekokita, po eza na singa moko ekitaka direct motema na makanisi mosika te, ekokuma bizale. Ekokuma ete osala yango. Yango wana Yakobo alobi, tango mposa mabe ekoya, ekobena masumu, tango masumu ekozwa zemi, ekobota nini? Ekobota liwa. Wana ezali Yakobo azali kokebisa biso. Bongo totala lisusu na 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 4. Ezali kokebisa biso na mabanza, na makanisi oyo tokanaka. Tokeba makanisi mususu za makanisi mabe tokanisa kango te. Tokanisa biloko oyo lokola Philippiens chapitre 4 verset 8. Biloko oyo ezali na boboto, biloko oyo ezali sembo, biloko oyo ezali bosanto. Tangla biso 2 Corinthiens 10 3 à 4. Bino yonso bozo koma banote ezali kuna na tableau. 2 Corinthiens 10 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Continuez. Non, il suffit. Ok. Bible, pardon, et la kizibiso ete tokeba. Na mama kanisi mabe ekoki kokota biso. Toyebete Nzambe apesi biso ete tokuka défense. Tala biloko oyo sondeko oyo adui ezali biloko défensif. Mais na ntango oyo Nzambe alingi kopesa eloko mususu ekozala na défensif na offensif. Bozo comprendre ngai? Tango tobetaka bal, tozaka bantu mususu bazali ba défenseur. Bazo batele te bal ekota ngamu na bango te. Bazali na bango na goli, baza motema moko, balingi bale ya kote na yete. Baza na défense. Mais ezana ba mususu soko badui bal basali nini? Bakili nango noki ete bakena kokotisa bi. Bandeko oyo ezali lilato Nzambe apesi. Mukaba na vérité. Tambola na vérité. Yeba vérité. Soko yebi vérité te oko longa te. Satana okokosa yo na ba religion mutindo na mutindo. Asoko muntu atuni yo okoyeba ata vérité te. Batuni yo eza wapi na Bible? Eza na Bible. Mais bimisa lakisa biso okoyeba te. Okoyeba ko discerner te lokuta na vérité. Po ata na église ozoya na Bible ni yote. Bon, pardon, l'imisangai boyebi ba bizali nangai esengeli ntango zoya na Bible. Na ndako na Nzambe yaka na Bible yo physique. Yaka na papier. Yaka na bic na yo. Nani abotoli ngai bic des gens eza diacre bandu mususu muta abotoli ngai. Mbotela biso. Yaka nango koma biloko yo. Meko koma ngo mpamba te utilize ngo na bomoi na yo. Sikoyo Bible elobi ete tolata oyo ezali nguba elakisi biso me elobi nguba na kondima yango bokoki kozimbisa bambanzi yonso na moto na oyo mabe bokamata ekoki na kobika yango wana ti yango mpe mopanga na molimo. Papa zwa mopanga na molimo. Mopanga na molimo. Bible elobi yango ezali liloba na Nzambe. Amen. Zwa mopanga. Bongo basoda romain bazalaki na mipanga mutindo mibale. Moko ezalaki mokusi boyo ekoki kosuka na 18 inches mwa mulai boyo. Me natangaki bazalaki na mopanga mususu ezalaki mulai penza. Me mopanga oyo ezalaki oyo na mokusi lokola ezali awa. Bongo Bible lakisi biso les sel eloko oyo mopanga oyo eza nécessaire pour la défense. Po soko ngai pe na ye na mopanga na ngai telmisa nango nano boye
ngai na ye ete nabeta yo nazukisa yo yo kobare mpe na mopanga wana eza boye te ekoki kozala eloko na défense me mingi soko ngai nabeti boye barrière yo baluki kaka malamu otubi ngai boyoki pardon nazopesa baillustration mpo tobosana ngo te liloba na nzambe eza défense na yo liloba na nzambe ezali oyo okotobola satana yesu ntango azalaki na nzala makasi 40 jours azalaki na lisobe satana mpe ayi ameki ye mpe akomeka yo mpe akomeka ngai mpe alobi na ye na nzala wana zwa mabanga wana obungula yango ekuma mampa olia oza na nzala yesu alobaki nini na Matayi 4:4 moto akobika te ekomama soko oyebi te oyo ekomama oza aveugle oza mondimi na mpama ngai nalingi bandimi na sango na bomoi bozala bantu boyebi liloba na nzambe boyebi verse yango eza wapi Matayi 4:4 ekomama eske oyebi eloko ekomama yesu ntango na ntango batunaki ye alobi ekomama azongaki na Ancien Testament esengeli toyeba liloba na nzambe elobi ekomama yango wana mopanga oyo ezali oyo tokoki kotobola satana tokosote noki na Hébreu chapitre 4 verset 12 bosouligne yango na bible na bino to na telefone oti mwa marqueur Hébreu chapitre 4 verset 12 Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et mêle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. mbeli wana ezalaki epeli na ngambo mibale ezalaki na mino to na lingala biso na makanza mpia ezalaki mpia na ezalaki na mino ngambo na ngambo binisana na mbeli yango totala yango ai papa boni mbeli na yo mabanga ta boye botala je na biso naza na liloba la nzambe me mbeli na ye mabanga ta atangaka liloba la nzambe te ate nayebi ete otangaka amen papa bana lelo bana kotanga liloba la nzambe telisa mopanga wana eza na mpembe tolingi mabanga ta wana te toza na bantu mingi ata na dimanche bazoya na bible te me mposo mobimba batangaka te bazela kaka papa oyo atelemi atei papa oyo atelemi atei oyo mosusu atei nde botangaka te ndeko okokola te okozwa victoire likolo na satana te ntango bakoya na yo na bafort religion bateme de jehova bameki yo kaka moke ata na makambo na trinité okoyeba te alobi lakisa biso sika trinité ezali aomweke ofungula ata Ephésiens 1:3 oyo touti kosimba tata mwana molimo santo okoyeba kotrouve yango omoni esengeli tozala na liloba na nzambe totanga yango toyoka yango tomémoirize yango tomedite yango tosala étude yango lokola ngai motei soko nazobongisa matei bible na ngai na lingala ezali awa bible na ngai na anglais ezali awa o na français ezali awa Jean MacArthur ezali awa nazosala ba recherche étude tia liloba na nzambe na kati na bomoi na yo yeba yango me na koleka malamu totosango tozala bobele bayoki te kanti batosi totanga verset moko mosusu noki na 2 Timothée chapitre 3 verset 16 biso toyebi nini bible elobi na 2 Timothée chapitre 3 verset 16 Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans la justice, ezali na instruction mpona yo na ngai esengeli toyeba yango toyoka yango totanga yango mokolo na mokolo toyeba liloba na nzambe tosimba yango na kati ezali autorité
Nani ayebi acrostiche na Baptiste? Acrostiche na Baptiste bandi B-A, etc. B-A-P. Mais B, ezali nantina nini, Baptiste, biso toza Baptiste. Protestant, totelemaki makambo oyo na Église catholique, mpe Martin Luther asimbaki 5 sola, alobi soko muntu abiki, akobika bobele mpona ayebi liloba na Nzambe elobi nini. Écriture. Akobika bobele na ngolu, ezali kabu na Nzambe. Akobika bobele mpona Kristo. Akobika bobele na nzela na kondima na misala te. Pe soko akopesa nkembo, bakopesa nkembo bobele epai na Nzambe, epai na bayembi te, epai na mutu te. Amen. On est ba protestant. Mais biso toza ba baptiste précisément. Et ba baptiste toyebi ete Bible ezali les seules autorités pona kondima mpe pona biso. Amen. Les seules autorités. Et loko ezotambusa ndeko ezotambusa ngai ezotambusa jeune na biso. Ezali liloba na Nzambe. Totanga verset moko mosusu noki mpona ntango tokozwa 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour les salis. Ndeko na koloba na mongongo na moke. Soko oyobiki. Mais oza na Bible na yo moko te. Pe oza na mposa na liloba na Nzambe te. Mposa na kobondela koya na mabondeli mercredi ezati. Mposa na kolata sapato mpona kotambola na visitation koluka bantu kobenda bango epai na Yesu ezali te. Mposa na liloba na Nzambe ezali te. Tango babani koteya liloba na Nzambe yo lali pongi na Bible na yo osouligne oyebaka yango ata moko te. Quelque chose. Amen. Na kanso biki. Na moni bana na ngai yonso oyo babotami 6 enfants plus Anna. Eloko liboso ntango babotami mpe ba mwana botami mpe bakei kopeze mwana bapangwisi ye moke bayi kotia na ntolo na mama Christine. Namonaki bana biso yonso monoko boye ntango bakomi na ntolo na ye. Bamama nalobi lokota po baza normal. Babotama mwana soko asali boye te oboti olobi mwana wana aza normal. Amen. Yo mpe soko ozala mposo na milk na liloba na Nzambe te, quelque chose ça ne va pas. Olingaka kotanga yango te, olingi koyoka yango te, baal mosusu obiki nano te. Po eza naturel ete ozala mposo na liloba na Nzambe ete okolona. Tokotanga verset moko mosusu eza na Acte chapitre 17 verset 11. Acte 17 verset 11. Acte 17:11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nalobaka na bino soko nakoki kochange nkombo na église sango bomoi mais pasteur Marc apesaki yango tokotika yango tokochange yango. Mais soko nakokaki kochange nkombo na église oyo nakopesa yango bere. Mais pratiquement tozala lokola babere. Bango bazalaki Bible ouvert. Mote azoteya bango bazo comparer. Mais bino awa ntango nazali koteya. Est-ce que bozo comparer? Est-ce que o pasteur Daniel ate? O papa Eric ateaki? O papa de ma vie ateaki? O papa Evaris ateaki? Est-ce que bokenaki ko vérifier eza bongo o papa Loris atangaki? Esengeli toyebango. Amen. Toyeba liloba na Nzambe. Totangango mpe ekolisa biso. Na yebi ete Matei na biso ekendaki mwa mulai tokosuka bobele na mwa conclusion moke na liloba na Nzambe yo oza na ngamu. Tout justement ozobuna na ngamu ndini. Pe olati nini na kati na biloko 6 Nzambe apesi
Est-ce que olati yango? Est-ce que yo yebi mpe liloba nzambe ete okoki kobimisa mopanga oyo bobele kobare mopanga na moninga te me kotobola kozwa victoire kokenda kobuka baforteresse lokola elobaki na 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 kobuka baforteresse forteresse eza bisika oyo na makasi satana akangi banto na kaluka na Jamaïque akangi bango baza bombo pardon limbisa papa baza bombo me nzambe alingi okende na liloba na nzambe efungula bango esikula bango amen na liloba na nzambe esengeli koyeba liloba na nzambe esengeli koutilize yango me keba mbeli oyo eza mbeli yango te po mbeli oyo epeli bobele ngambo Bible ezali mbeli epeli selon Hébreu chapitre 12 verset 4 verset 12 epeli ngambo nini mibale tango yo ozali koteya moninga yango mpe ezali kokata jusqu'à molimo na motema ok ezali kotouche yo mpe tika ete liloba na nzambe etouche yo na ngai na kati na nsima tokoyeba ete ekoka kobuka nguya na satana amen tika ete yo na ngai tolata lilato mobimba na etumba tika ete biso toyeba ete toza na etumba soko ovandi na yo kimia ozotanga liloba na nzambe te ozobenda baninga epai na yesu te satana akobundisa yo te okoza na yo kimia me soko otelemi mpona kotosa liloba na nzambe guerre ekoya guerre ekozala makasi me okolunga yango bobele na nguya na nzambe na nguya na yesu na kolata lilato mobimba yobo alobi nazali na mposa na liloba na nzambe na koleka oyo oyo na bilei nakoki kolia na mokanda tokosuka na emoniseli chapitre 1 verset 3 na mokanda na emoniseli to révélation apocalypse chapitre 1 verset 3 elobi na biso nini Apocalypse 1:3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. amen soko olingi mapamboli na nzambe na bomoi na yo tanga liloba na nzambe yoka liloba na nzambe yaka na losambo mikolo yonso landa baenseignement yaka na col dimanche zwa baenseignement oyo yaka na lisanga na bamama yoka bongisa bamatei eleka bamatei wana ekokolisa biso yoka yango me koyoka yango mpamba te tanga yango me kotanga yango mpamba te mémoirize yango médite yango mpe na koleka monene ezala lokola Jacques alobaki bozala bobele bayoki te kati batosi po Jacques alobaki moto oyo alobi ete azala kondima kanti azala misala te kondima na ye eza zero eza kaka kondima na monoko me kondima na solo ezali na action ezali na bizaleli eza na fruit eza na misala ekomona tobondela